Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à 3W Mwasi Yamukondi TV. Eza ya bino Mwasi Yamukondi mama Anne Kalamba indena liboso na bino. Boyebi ke mama Anne Kalamba itanga yaka bosepela makasi. Bosepela pa ila bino vraiment édification à la rabino baluba qui basala kité donc obiso to salaka et to binga vraiment mingi na bandelaka ko benga ngoma solo te to benga ngo édification et corps de Christ. Notre mission édification et corps de Christ d'aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de beaucoup de choses. On va parler une histoire trop triste. Tokosola lisolo moko eza tellement mawa, eza tellement triste. Nga moko na vana beta lisolo wana na tondisa na mawa na makasi ton na yoka ki témoignage wana. Et ça qui va pas passer na motema, mais naza na choite. Et sengili to kabula oyo ya ko kabula na bandeko pote ninga moko sikaza ki peut-être alinga ka sala loko wana peut-être alinga ko ya ni loko mobwe ayeba ko saisir ayeba vraiment komi simba molimo na nzambe toucher motema na epwete akoka kokoya na to ko salama bete nazali boso na bino ndeko na bino mama Anne Kalamba Mwasi Yamukondi nazo beta lisolo ya famille moko bo babota ki bango bazaki 5 bien aimé de Seigneur bandeko bazaki 5 mibale bakendaki ba voyage ki bakendaka mbaya mboka poto batikala misato batikala ka 3 filles na 3 filles wana moko ya kakobela kufaki tant moko na bango kufi batikali yana leki mibale tant batikali mibale bango mde papa na bango na mama na bango pe bayaki kufa batikali bango mibale na kati ya lopango papa na bango na mama bango batikela ibango bavanda bakomi pe ko bota ka wana bango ko na bango na kati na bango balaki ezati o aboti ba mibale o aboti ba misato siko o abota ibala mibale mobali na ya lobike ba ndeka bat babima ba voyage babima bazwi bana bango mibale mwasi na mobali na bana bango mibale babimi quand babimi bakendaki Kenya bakomi na mboka Kenya bafandi do bakoma bango pela kovanda pena na Kenya kuna vina bango bapasa bango na Kenya bavanda na Kenya ndeko na mwasi azora biloko atinela ndeko na ya mwasi yana ina kin ye mutatikala ipe kuna na bana misato waze na bana mibale mutavoyage na mbali na ye ba Kenya mais ndeko na ya mwasi azakitika na bana misato na mbali na ye batikala kisiko lupango famille oyo papa na mama batikela bango po ba grand frère na bango mibale ya liboso ba voyage na bango bakena na bango mboka libanda moko kuta yoka na realita za ta moko na kuta yoka na ata benga te boyibika mama ba voyage ndenge pesa kada mutu mususa ko ke voyage na kwa mo boya kenda pa bunga mazana ina vie boyoka kaiti bomona haite grand terre na yatikala na kin na mbali na yatikala na lupango papa na mama batikela bango ya famille leki na ye pavanda na ye kuna na Kenya aza na ye bien na mobali na ye bavanda na kuna asala pe bakoli atindela ndeko na ye aka pe ba voyage la mo na Congo pe bavanda ndeko ne bazaka penda bien do ye na ndeko ne ko meka kutu kokota na kati te do yaya supporta ka leki supporta yaya bazaki fuma bomoko balinga na ye makasi ko sa ke kwa mama bazaki na bolingo makasi bana na bango pe balinga na ye makasi leki afana na Kenya yeko sala ke mobali ya leki na ye na Kenya ayeko fasala ke accident mobali abima ke akenda ye musala asali accident na nzela pa bayo benga ka leki na mwasi na ndako te mobali na asali accident za na hôpital babimi na bana mbango bakoti na voiture bakende balanda papa na hôpital boyo bakote papa sa kufi alobi kutata liloba te papa sa kufaki na pasi wana mobala ye kokufa abengi ndeko na mwasi basali matanga bango na kini ndeko na mwasi asali matanga ye pe na pot ye pe na Kenya asali matanga ti matanga esila te matanga eleki ndeko na continue vie na Kenya ye pa continue vie na kini bafana na bana ti lokwa pe mobala akufa ki situation penza ya malonge za kite kofuta ka banda kuna ba Kenya mobala sa kufa ki donc mwasi amoni moite aisi bana na ye bazonga ko mwana na ye moko aliboso akomeda ya kosala na Kenya
baso ke na musala mo ebani mama esi mwana abiti ozoka stabilité ti obando sala bio ovanda pe na musala na ngala moni na kokati lokato na lopango na biso famille papa tikela biso na yana nga lokato yokana na biso bien tozala bien na moni nazonga kaka kini nazonga na kaka kini na kifana kini na futa ndako te eloko moko te mwana ya liboso mobali atikali na Kenya apo azoki mwa musala kandi bana biso badebuyaka azwi oyo wana mosusu atikalaki ya mobali ya leki azongi na ye na Kenya ntango akomi na Kini ya ye mpe ayambi ye bavandaka bien 1 mois 2 mois boye yaya akomochange bacomportement mobali ya yaya akomokota mwasi ne bamakambo na mutu boye na boye elongi mpona nini lobiso tozwaki lopango etikalaki ya biso ye azongi mpona nini mobali amonte mwasi leki na ya monika ya na ye bazalaka bien balingana mingi basesi portanaka basalisanaka yaya change comportement ya komaka na ba comportement o bizarre ya komaka na mangala moko boye leki pakipate bafanda ka mokolo mususu ekokileka mwana ya na mwana leki o ya leki azonga na ye babundaki ka bana ndi bazala na famille oyebi ba problème ezanga te bana babundi le bana babundi ye azwi mwana leki na ye abambi nzete mwana leki nzete po abunda na mwana na ye le babambi mwana leki nzete epasoli mwana leki ni awa leki ne siko azalaki takenda ye marché epasoli awa mwana makila ya wana kuta fandi azokipe na ete ndeko wana mwasi azalaki na marché aozonga bato ya quartier bamoni yo ozotambola boye mwana nokuna makila ezobima so okebi te so okeye okuta akufi yana bana bunda leki mwana no bana obunda na mwana yana yo ye abambi mwana no nzete mwana no apanzani awa mwasi azali na chasse na maboko abwaka chasse abandoki mambango eti na ndako akota bwatela mwani mutu akomema ata na kuteleza te mobala yeye avandi kuna azobosie mino yeye afandi na ye na kiti azoloba mwasi akoti yaya likambo nini mwana asali yo nini yaya asali yo nini oblokisa ye boye leta aloba mama mosu akartier bazalaki te ekoloba te ezwa mwana kende na hôpital bazwi mwana babimi na mwana bakende na ye batonga mwana 16 épingle batongi mwana 16 épingle bazongi mwana ya mobali mwana na mama na obenga mwana ya mobali na kene esi abitala situation désolekawa tala boye na okokasulte na okokofanda ti mwana me mama lopango neza ya bino nyonso koko mutatikela ye bino yusko obima wana po kende apabi te nalukaka ete esika moko boye na ndeko no tokende mpo ndeko nyonso otala elongi na ye nde bapandi yango esali ata 16 épingle banda awa ntina asala liso chance ekota ye na liso te soka nini awa etikala ye moke soka ekataki awa dans liso elingaki esala boye mwana mobala bon problème c'était na obeta mutu na saa tuna tindela o mbongo bavandi mwana epa mobali abeti mutu abeti kuna pe makambo pe ka ezosimba ka te bakontinue kovanda ka na latana na lopango ya famille nde leki ne ya mwasi akobenga sikoyo grand frère na bango mosusu wana ayokanaka wana moko mosusu abengi ntango abengi boye seri wana kutu na batelefone oyo eza te mpo moto abetelinga lisolo oyo aza deya na poto asa akoli deja esera bafoni quand sert na bango abimaki et puis moto afoni aye kotika papier ke na 15 heures ndeko na bino ayobenga bino aza na besoin sola na bino ekuti sikoyo leki azwi papier afoni wana asimbi yango abombi yango abokolakisa le heure ekeyaki na adresse wana ke asololi na yana ye basololi yana makambo eleka babi wi ye na mobali na ye bakomisa lopango wana nde ya bango na suna eloko akoloba te ya balukela nga koma osala makambo betala kutu likambo uti oleka apandi mwana elongi boye na pasi ya mobali ndenge akufi na zongi ya na maboko pamba na soki bate na sani na moni na olongwa na nga kada lopango yango nakende debu esika na okende na bana nga na mwana ngai nakende kaka ya na bango abi maintenant okende po ani lopango wana eza ya biso nyonso to okende si c'est comme ça nga na kobenga na solola na ye foto tekaka lopango wana toteka moto na moto azwa parti na ye yo zwa parti na ye pa zwa parti na ye biso pe ba oyo tozala tozwa parti na biso mutu na mutu akeluka eloko na ye na kwe na ye lokola lopango eza monene na sololi pa bia na bondelo na komba yesu koyebisa ye te ke
ngana oto sola ki tinda sous deuxième phonie mususu esalaka lokola ke obengisi biso mibale et puis oyebisi biso makamanda ko koloba te ke ngana oda to sola ki sino so lobi boye ngana na posa ba problème te lukasu ba bitumba ba koswana na posa oswana te na posa problème te yana bonga bi problème ezate na ozo en charge il liquide une semaine yana bango phonie yesusu ekuti bango mibale apesi wa moko fo apesi wa leki mutazaki papier phonie ngaki apesi yaya o ya bitu kilina na foni kuna za posa sola na biso abengi lelo abengi kokiti bakiti na foni bavandi yala bon pa koti na foni ya bando sola boni bino boza bien basolola boza bien bino so bana baza bien esi banga binga mona ki photo te kalopang mona ki photo te kalopang mutu zo parti na ye yo zu parti na yo ni ebi ba zu parti na ye bisu ngape na zu parti na nga parti ya ndeko na bango mususu na mbali nga na kozongo lokwa na zamwa mobali na kosombe loko moko na kotia na kombo na biso mibale po yana bango penda zaki pasteur azaki honnête ouais abina kosombe loko na biso mibale yangana leki na mobali ata mona na tenga na kondima nzambo nga na sembelaka ayebisanga te ki akufa azana bomo ata lelo ata lobite ausala ka signe un jour ngala osomba lopango ta part na biso to tchal komo na biso mibale un jour soka zongi ata zongi na position nini oya ozongi la akuta ke eloko ne ezala ka mebino bali lokwa boza kuna boza bana basi o azala mobali na ye pe ndeko na otokufela mobali mutu na mutu azwa parti na yake sombe loko na ye baona so bali na kobanga ya wana o wana muso mukolo andima ke o wito sala ka bonzo ka sécurité asepela bazongi bavandi ya bakomoluka marché kadeza bapesi ba commissionnaire commission ke baoteka lupango bapesi commissionnaire baoyana bato baotala tersepe nango te mbongo ezebele ka bongo moko mosusu lekinya mobali lekinya mwasi abimaki babimai na mwana na ye ntango babimi na mwana ye bazongi bakuya ya lamba te bakutia ya lambi atikeli bango biloko jamais banda bapasa mwana elongi atikela bango biloko mais mwana atikeli lekinya mwasi biloko aolia na mwana na ye lekinya autai prière autai déjà retraite il y a 3 jours de en église na bango bayebisaki déjà faut l'attention na poison tozomona ndeko no mwasi atieli o poison na biloko aolia azaki déjà avertir epa nzambe aya mikolo yana alambi atikeli biloko ya na motema ye jamais alamba katikela nga biloko mwana ningali abidi kolia biloko wana te kolia te na lopango na bango bazala na mbwa kolia biloko wana te et puis yaya pa bima ki asali sambla bimi na mbali babima ki batiki biloko leki na mwasi tanga ye alie biloko wana te azu biloko wana apesi mbwata apesi niao na bango azu biloko wana keno na sima na sani ya niao atie niao wana alie biloko la niao asiso lia biloko bien mais niao akufi sur place ayebisi pe mwana nete ye moka niao akufa sur place abia nia wakufi sur place azui akangi ba photo akangi nia wango abengi nia photographe akangi photo nia o photo wana kudi ba téléphone ona no ba téléphone ba photo ezate abengi photographe pena ba coin o tozaka o tozaki OK ba chelu elamba mo ba pembe boye fait vert fait jaune okangi photo et to abengi photographe ya vu dépôt bikati mbona msina somo akufi na linga kemingi ya okangela ba photo bimisilanga aya akangi des photos akeya zunia wana tumbuli libulu yana sata kundinya wa yana ya ye wana tuni oliaki abio tikela nga biloko no tikela tikela nga o na liaki desha yana azomona mutali biloko kufite iloko te avandi kanye to ba photo ane bimi akomeli yana bango lettre abita le kai boye azu ba photo wana atie na kati atindeli yana bango pasteur abime non c'est pas normal comment muto akokoma na niveau bo aluka éliminer de connait à moi c'est à cause ya lopango c'est pas normal na mo loka lopango on pezo wumela ezotika matenzo kana yana wana obengana ba client so ba client ba batali ta bokini ba sepel na ya landi bon na zote lopango ça na ba problème bo somba ngote parce qu'il n'a aussi pas de décision bien le qui na moi ça mon ka client yaki client ki azo ibate pourquoi client yaki client zongi
yana bango yema sa bango surprise aye ko ya na voyage là aye na voyage a quitté le côté mususu puis na pourquoi aye ko rendre bango visite ya comprenante ndeko ali a poison de nino ko na kufati akoma siko kupanza panza ya leki na mwasi sanga za ndoki na ngazana za kandoki donc batunyo surtout quartier ba ibeke leki ni na mwasi na mwana na inde ba kuteki Kenya bazaka na ndoki nzoka ndepo achela ka poison ya lia kango tazoka bloka pesa nya unya pas disparaîtra aluka nya una pas mona nya utele ki pa loba te ki akunda nya abomba kama kama so na kacha mutema bolingwa yaye yana bonga libuswa mbala ye tonga ye depuis poto abenga ibatu balukele ba commissionnaire tutu ba commissionnaire akangi ba ici le kineso azate kangila ba photo andako le kina kanga ba photo andako atindile yana bonga atindeli ba commissionnaire wana ba commissionnaire ana balaksa batu ndako te balaksa batu ka ba photo ba client penda monani la ramonani ba fixer date makambo tu yana bonga ko kita yana bonga kita po une semaine boy aisi bango na ju déjà mutu a osomba ndako yo boy na boye mutu amona na bapesa mbongo ya signer ba papier bango no so ba signer ba accord na bango ndako etekama tango ndako etekami bakaboli mbongo ye lekini ya mwasi na panza sangondoki azwi mwana na ya mobali bakei na bango bakesomba eloko na bango ki akepa ye ya tikaki mobali na lobi te biso tosomba te tosala makambo voyage to voyager moi si pas ndimi le kana linga mobali mingi andimi mobali na ye wana ndi alobaki na baba na momi satu ba voyager na mbongo ndambo bango batikale na bango ya ndimi babomba mbongo baluki moi studio mo boy bavandika po na kosala na tanda ba makama voyage na bango pe koka bakende deki ne pas moi na mwana na mobali bakende na bango azopenda kuna bango na yolo bavana na bango na kipa kuti ya netaka mtalinga bomao atika pena ya na mobali na vie na bango na kwena bango ekoleka mikolo nzoka nde mobali na mbongo wana ndenge vertige mbongo mobali a vu akoma bisa mbongo ndamba kuzana ye mwasi mosusu na ngamba mwasi azana na matonge azana na nganda ya mobali na yakoma so azimbongo akafa na matonge na meli alie makoso alie ngolo alie o akokolia sombeli bato omwale msukuta lali ni kuna komi mobali 2 jours ya kati 3 jours ya kati mobali akoti libale pa mwasi wana ya nganda papa mais mobali abaki tosala makambo ya voyage yango tozosala siko ndenge komi boye akomi kolala libanda komi ngomi tungisa mutu akokende mpe kolobela azate et osala 2 mois 3 mois 4 mois mona mobali te moya kofuta ndako ezate baye kolongola ye na ndako sika banda ye kofutela akokende wapi na bana misato HPC pusanaki papa kaka bongo ay kolunga komi pa camarade na mo boya na bana misato ebika sozu bana okena bango pa bato ndenge ezala camarade na wana bavandi pa be mo 2e mo 3e camarade na bandi ko changer ba comme ko changer comme ko rappeler makambo asala ki linde kone mwasi comme ko rappeler mukomfu camarade na zando munene bakutani na leki na mwasi apise yoko ya kozolanga kozwa yana ote oya kuzoya no ta vandelinga kono na bani basi bakoli bambinga bali ko sa musala te bali ko débrouiller te bana mubaba zaka na sima mama alakisa bana na ende bapesha kate yaya na ngai avandeli yo na ndeni abiya no bana boteka lopango mbongo yefa ba voyager na mobala bando beteli solo to mobala ki mena mbongo akota libala na matonge pa mwasi moboe bo aboti na mwana sio na mwana bakoma osala na evi na mwasi na sundula ndeko na mwasi na bana abi ndeko na mwasi sundula azali banda azepa na yo azepa nanga ndoka ndele kina mwasi pasa kendaki asomba ki mwandambo lupangu akoma osala commerce makala akoma na dépôt ya makala ba dépôt minene wana penda donc bato batekaka ba dépôt ya makala bayaka kozana dépôt na ya koma na ba dépôt ya ba makala kala ya minene ya nanga abiba ona oleke pa na yo tuleki na mwasi mwana na mobala koma siko apesa mwana na dépôt mususu mwana pe mbali wana kola azwa pe ndako na ye na akosala na dépôt mususu wa mama na ye mama ne patikala pe na dépôt mususu wa munene bataba dépôt bayaka osoma na dépôt de bien aimé nza motema malamu efutaka bien aimé kokana kosala mabete ata mutu asali o mabe bien aimé yekola kosala malamu tika nzamba simba mitema na biso batoto misana kosala malamu tika nzamba simba mitema na biso batoto zakala ba penser ya mabete pona bato tika nzamba simba mitema na biso batoto betela ka bolamu ya baninga maboko lipamboli ya baninga to sepelaka nango to mona kango nde ya biso moko nzamba zanga ate na nzela ya bato ya ndengwana bien aimé dali Seigneur
oyebi ke aye koya pa camarade ya kabili pe azimbonga kabili camarade ya na wana ya camarade ya nila azonga si na kutani na lekilo na zanda munene to no so ani na marché na kanse kutaza makolo to solo line to solo isinga na kiteki na mbongo te yaka na peso quelque chose to kene tina jeep abile kina zo tambula na jeep munene na yebi kuto komba jeep wana tala mama na jeep abimisi $200 a pesinga ya na bien leki na moi si a peso $200 ta moi na jeep ayibisinga lobiso ki a voyager te pas au voyager aokene baba aokene ba Congo pour mama makala na isuka voyager te akoya samedi lekina ngaki ba Congo pake na sawa makala ni kuna baba Congo etu aza pisuna ba aza suna depot na mususa makala pe na ba Congo ngo kuna samedi ba vana rabe jipe kiti ya des voitures égarées liboso jeep na voiture musuna sima mwana na ya kiti na sima ya mama kiti liboso ba koti na lupango ya mbibi ya te mi banda vanda na kiti ko yamba lekini si o ya nga lekina oyeyo yako yamba nga ya biane ya zo yamba kana soni mutu na se bandi mama ko lela lekina nga limbisa nga ya lekina bi na limbiso salingani nga na problème no te limbisa nga na nga na boma yo abi olingo ko boma nga abi wi na nga na boma mayora biloko na pesa kayo na tela kayo weza kana poison limbisa nga komo senga lekini ya mwasi pardon komo senga pardon lekini ya mwasi abina na yeba ina nganzamba sa yebisa nga ke lingo ko boma nga pe na kenda ke katata 3 jours na kenda ki makamunio surtout osala kina mbali na yo e bima ikuna na retraite yango bien aimé dans les scènes soko yo ki prière iza soko yo ki retraite iza soko ki mosala nzambe moka lobi na okota mabondeli oza na danger o nzamba lobi na oke likamo ko zo ya bien aimé il faut kokota. Bien aimé, il faut au quota, il faut quota. Cause à la distraité, le diable a tellement mal. Le diable a tellement mal. Il faut faire très attention à la vie. Ce qui a quota qui retraite on a été. Alinga kalia biloko analinga ufa. Nzamba yabiki ko avertir ye à partir de 3 jours ya retraite wana. Keba ya na mwasi na mbali bazo bonga msama. To nzamba wala kiseke ba ochilo poison na biloko. Abiti na yaki wana zeki na nga verti ochela nga biloko te ça fait beaucoup de moments na ya botiki linga biloko moni nia una ondo mona ate wana wa etilelo na pesa ka biloko pesa nga nia unya wa kufaka la misu nanga et puis so botu pango eteka mezaka pona ngai na benga ka ya na tindela ya ba photo ya banga ka makambo osala ka yango ya kateka lupango po akabola biso a protéger bo moinanga ngana nanga na problème na ote ba ibisinga ko ozovanda ba contrat bien te et salinga beto za mwana mama nango za mwana papa nanga na koti kote na bongisi place pona yo kende kufanda o pa na habite pa na ngate na bongisi lo place bien aimé moto sa salinga boma yo ko vandi se supembe noté ata za mwana mama na za mwana papa no solingo sunga ye et tant que mosali nzambe na opeso conseil sunga ye na musika le cœur de l'homme est mauvais ayo yebisa ya na ebongo aye kozwa ya na ye amemi etina lupango nemo basombaki na matete azui atie ya na iwana pangabi lupango eza yanga ba papier nango eza yanga mena tie na kati parce que na lingito ke no vanda et pas ba camarade ba koma otonga tongo ba osanga valeur zwa mbongo naza nango yango oyo na pesi yo apesi mbongo na maboka pesi yani $5,000 abi banda commerce ngai mbongo tozoka ya mukie wana na sumbaka lupango wa yolo yango ndi na banda commerce makala mukie chomo nanga na fungwa miboy €5,000 yango $5,000 yango oyo mone kokosala nango osali ngana o voyager nanga na mutu na bougeara trop na voyager moi nanga pineka zaza mutu ba faire à bougeara trop peut-être tokokoya opeso lelo te tokoya opeso lobite ba soli pina lekini pa kenda ti na le ya pa zimbongo wana ya pe bien nango na lisolo na suka nango bien na yepo na komi nanga na suka na continuer en mulaité ya baki ko se repentir pardon asenga kezaki sincère ya azaki conduit na mobali ya mabe bien aimé ba relation musuto sala kana vie soko kutani na mobali ya bien yo kozwa ba conseil ya bien okosala makambo ya bien mais soki pe mobali akutani na mwasi ya bien akozwa ba conseil ya bien akosala makambo ya bien mais soko kutani na mwasi muka mabe la ke vie neza détruit mwasi muka yiba ko détruire ba vie ya batu mobali muka yiba ko détruire vie ya batu yiba ke ako détruire ka vie na ote ako détruire vie ya famille na yo ya génération na yo pe entourage na yo ekozala pasi mingi yango da sengi bino pona isa bino ke
kosala malamu motema malamu efutaka. Bible eza biso aimez-nous les uns et les autres. To lingana na bolinga solo, to se portani na mitema bien-aimé, to tika kokanisa mabe pona muninga, to tika koluka kosala mabe pona muninga eza antina te. Muto nzamba sa pamboli, muto nzamba sa trasa vine. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ndeto zaka na vibo nzamba sa forma ba projet ya mutu na mutu na mutu. Muta kobi misa mutu na destiny na yazate o nzambe abongisa ka condition ke yomoko o lukanzelana na yomoko bitumbe komelo yeso ya no sekote. Mais nzela o ya mutu nzamba simbi nzamba bongisi ato liko bimise lelo lobi nzamba ozongisi na nzela wana ato liko bome misu lobi nzamba ko bongisa misu wana komona bien bosuna ye ato liko buke makolo tike handicapé lobi nzamba za capable ko tambwisa ye ato lobi ko tie na kati ya kunda cercle ya kufa nzamba ko eba ko bikisa ye po nzamba za nzamba mona ka partout bibi lobi ayebi nomba suki ya mituna biso ayebi ba penser na biso ya mboite to sala likambo nzamba yeba déjà que to lingi to sala likambo. Bien-aimé, tout ça la malamu, malamu futaka, toza na mitema malamu, malamu futaka. Comme on dit na Apocalypse, le dit, nzamba lobi na Apocalypse lobi, ba o bazo sala mabe, ba continuer ko sala mabe, ba o ba o sala malamu, ba ko ba suna ko sala malamu, mais mukolongo ya sukoya koya, akoyela mutu na mutu pake na ya kwa sesea, tout ça na mabe, nzamba ilanga pake ya mabe, na ke na wapi, pona ko samba na nzambe te, mutambe basamba na itazalaka na raison. Iloko nyonso to salaka ezalaka bon pona biso kolo yesu apambola biso nyonso tout bien-aimé soki kolo yesu masiya azongi te tokutani na prochaine émission yo muto landi mama tolo na solandi mwasi ya mokonzi na ndako na yo bien-aimé tire o eza malamu bima na nzela ya hypocrisie bima na nzela ya songi bima na motema mabe bongola motema na yo bien-aimé landa yesu masiya zelata na yo La patience paye, bien-aimé, même pas aujourd'hui, même pas demain. Ton tour arrivera. Ton tour arrivera. Dieu te connaît. Et l'obité que o azui l'eau, nzamba bosani oto alingi ote. Non. O azui l'eau te l'obité que nzamba pimelio ote. L'épargne circule encore. Chaque chose, la Bible dit, à son temps. Isaki abino molobi na kolo. Moi si à mon compte, évangéliste Anne Kalambay. Soki kolo esumasi azongite. Daba mikolo zakoya. Tokokuta na prochaine émission. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye. Au revoir. Déjà dans les bacs. Yesero Ngarangai de la sœur Immaculée Omandi. Daniel Nalibulu ya bakosi kolongisa kie Beshake shatrake apendeko Ngaina kende pewa bieko Yonde liloba na bomo Ibana bomo imba ina bomo Inzela pe bomo ikolobo Seyo bobo Izo natina Ngana bengaka yo Nzambe ilunga ya bitumba nanga Mimi najua ya kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda Elombe mobali hoya kweya gate Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Wewe udi jisoka jani Wewe udi bukole wanyi Bitumba oye mona naka na oye mona naka te Kasi opesa kangai kaka elonga Yango na lobioza elonga nanga Nazalaki lobi moto ya kolela Lelo yo kalanga inakoseka Lobi moto ya bilelo Lelo kalanga inakodatola Elonga elonge nasui Nasala boke seni Naba oyo mosusu Mami benga kapa zambe ya bala Lokola yo mosusu azalite Masia seyo L'album de la sœur Immaculée Omandi. Boas músicas, entra dentro do coração, entra
Conversa continue. C'était là, tout dead. Le yoka yabo. Et bongo limité ma. Sur la croix, à cause de nos péchés. Maman immaculée au manji. Yokanga ikuna na Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon. Vraiment c'est ton l'œuvre de Dieu. Achetons tous l'album La Sœur Mathieu Monde. Toutes les plateformes de chargement pour retrouver l'album Il y a La Sœur Mathieu Monde. Et sur les lois à la taille.